Oza mayele koleka bato mayele. Zamba lola e papa nanga kumbama. Bapeso kombo koleka bakombo nyonso. Bapeso kombo koleka bakombo nyonso e. Bapesa yo kombo koleka bakombo nyonso e. Nga motema nanga esede liboso na yo. Yesu nanga kumbama libela e. Ozali makasi koleka bato makasi. Oza mayele koleka ba oyo babengani mayele. Uso kombo sur de tous les noms. Zamalola basuno mayo Jésus que de Nazareth. Mokonza likolo na lilita kumbama na yo. Zambe nanga na yeli boso na yo. Zambe monene boyeo. Na memeli yo masanjoli. Kolonanga kumbama. Mokile mona yema kobenganga ya. Zambe monene boye kumbama na yo. Zambe makasi boye kumbama na yo. Zambe nanga kumbama na yo. Na bengi yo zambalola Nana beleli kombo na yo Nzambe. Quand je suis en détresse, je crie à toi Adonai. Mimonisa kati na ngai Nzambe. Nalingi na mona mongolu na yo. Baluka ngana bakisi bamona ngai te o. Fona ngai ezanile na makama mokili. Nalingi na yembela yo kumbama libela libela. Ngana lingi Yesu na bomoi na ngai nakotika jamais. Ngana lingi Yesu na bomoi na ngai nakotika jamais. Oh, Yesu na ngai. Nana million zemba bolingo. Na yeko yembela yo Yesu na ngai kumbama na yo. Yesala karakati ya motema ngana million zembo ya sika Yesu na ngai. Ngana yeko yembela yo Masia. Nalingi Yesu na bomoi na ngai nakotika jamais. Nalingi Yesu na bomoi na ngai nakotika jamais. Ata na bapasi nga nakotika jamais. Ata na minyokoli nga nakotika jamais. Azanzambo ya bongolaka bamaye. Nzamba bilaka nzamba Jonas Zambe ya bilaka nzamba Pierre Zambeli na Jonas Abraham nzamba belelaki yo. Sara bana kozwa mwana te Nzamba Abraham atalelaki yo aperdaki makambo te ya mokili Ngana zaya yo. Paramètre abonné Nzamba Lola. Tu es Dieu, tu es roi. Voilà, c'est juste un son. C'est juste pour saluer tous mes abonnés sur YouTube. Donc, je vous salue à tous mes abonnés. Sur ma page Facebook, je vous salue juste. C'est juste un petit appel là, petit truc comme ça. Donc, vraiment, que Dieu bénisse. Je crois que avec le temps, ça va aller. Avec le temps, on va arranger la voix. Avec le temps, tout va bien se faire. Donc, c'est juste un acapella pour dire à mes abonnés que je suis là, donc c'est pas encore fini. Donc, voilà.